président rappellerait les noms pour que les gens puissent le reconnaître. Et peut-être Tozaliming. Bazaliming, Monseigneur Sylvanus Ngoïka, beau secrétaire général. Il est ici. Kimbangisto ye. Bakupesa nano binombote na Arab. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Tozali na esengo mingi tokoloba na français te toloba na monoko na biso mpo boyoka malamu. Bolobaka bolinga te tokoki kozala kaka comme congolais na sekele ya kimbangisme na kati na yo. Likambo ezali munene ndenge bokoki komona yango. Je me rappelle bien à Téhéran, j'ai plaidé la cause kimbangiste comme si j'étais kimbangiste. Alors lelo yo tuzali na eloko munene oyo tuzali nango na mokili ebimaki ebandaki na Égypte na Caire na université ya Salazar ekeye kusila na Canberra na République fédérale ya Australie nde kuna tusalaki traité international ya eloko oyo. Eloko ezali ndenge nini bareligion nyonso ya mokili bamonaki ke mokili eza lisusu kotambola malamu te. Les 5 religions, les grandes religions divines oyo bazokoreprésente majorité ya peuple du monde, notamment le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Kozanga toparticipe na bareligion mosusu ya micro-société oyo tolobaka ezali universaliste. Basanganaki basala eloko moko qui peuvent travailler de pair avec l'ONU. La paix, ce n'est pas les États qui pouvaient donner la paix au monde, c'est les religions qui gèrent les âmes, des hommes qui pouvaient donner la paix na mukilo. C'est ainsi que tout le monde est à la bitumbe zalimboka mobimba. Par tous les guerres et tout ça, religion est comme marginalisée, religion est comme annihilée pour contre. Or que le monde est géré par des puissances, l'autorité politique et l'autorité religieuse. Alors aussi longtemps qu'on a exclu l'autorité politique et exclu l'autorité religieuse, nous avons la paix debout de canon, nous avons la paix négociée, nous avons la paix politique qui ne nous donne pas la justice. Ne omoni mukili mubimba basangani tusali eloko yo munene ezali intéressant pour na mutu nyonso. Ce n'est pas l'écuménisme s'il vous plaît, c'est le transconfessionnalisme oyo tozosala. Alors, nous avons membres, les États sont membres. Nous avons les États confessionnels qui sont membres, nous avons les États non confessionnels qui sont membres. Alors, organisation Yangoezali, Alliance cadre de concertation des religions, dénommée Organisation mondiale des religions unies. Organisation Ezali, texte Nango traite sur l'ensemble des relations et sur le règlement pacifique des conflits, avec comme but majeur la paix, la sécurité universelle collective et internationale collective, la justice universelle équitable. Alors, ne yango toti ezali natina, tozokoloba les religions de chrétienté te. Par exemple, ngana zali orthodoxe. Je me rappelle pour vous dire, église orthodoxe ezali moko te, il y a les églises orthodoxes. Tokoleve équivoque wana o tout le monde a Kinshasa. L'orthodoxie ne peut être africaine si elle est prêchée par Alexandrie ou Éthiopie, auquel remonte l'histoire des églises orthodoxes africaines. Elle n'est pas africaine, même si elle est prêchée par Rome, même si elle est prêchée par la Grèce, même si elle est prêchée par Constantinople, même si elle est prêchée par Alexandrie et par Jérusalem ou bien par Antioche. Awa Touzali Koloba, il y a religion divine révélée, christianisme, judaïsme, et alors, religion nyonso ezali autonome na kati, comme au conseil, comme à l'ONU, ba état nyonso ezali autonome. Alors, biso tu reconnaître l'égalité ya ba religion nyonso, même les états, domaine interne, chez les états na ONU bazoluba kokota na makambo ya mboka te. Biso pe tokota na makambo ya mboka te, mais domaine interne na biso tokota na ba doctrine ya ba religion te. Kuyebo yazali nani o yazali nani.
Aujourd'hui, c'est l'église Kimbangis qui a trouvé cette chance. Il y a monde Mubimba. Aujourd'hui, nous représentons toutes les religions divines du monde. Basengingai, pendant que tous allez avoir, baya kumona Kyoto Kimbangis. Yango, ngai, bamingi batunaka. J'ai même cherché des livres na place Nabino. Quand nous allons à une conférence dans le monde sur la prophétologie. Alors, les gens qui ont tout kamata, n'a insisté, tout kamata message à Simon Kimbangu, tout intégré à la libération du monde. Ils avaient accepté. C'est ce qui a fait que n'a une délégation awa, binobu à la partie prenante, binobu à la cause commune de la vision. Alors, nous avons tous allés, tout péché bino merci ming. Tout y est que vous allez à Mukumba Munen. Mukonzia Boule Akufaki. Alors, Bisoba, son accompagné à la délégation, tout péché bino condoléances na biso. Yami Balé, tout y est que va élever, Mukonzi Mususu, Oyo a continué la flambeau, il y a foi révélée Kimbangis. Alors, Yépe, tout péché Bisoba, son accompagné à la délégation, félicitations à biso. Bamama, Batata, Bandeko, mingi kuzala ya biso tulu banabino soki tuvandi sikoyo voire même pour une rencontre sérieuse ou alors dans une séance de travail ne yango toyaki na document oyo déclaration oyo ezotambula na mokili mobimba topesi na baétat nyonso ya monde topesi na bagouvernement topesi na baassemblée topesi na baorganisation nyonso internationale comme sous-régionale. Alors yango mpe déclaration wana toye kopesa mpe mokonzi ya Église Kimbangise à prendre connaissance ya oyo ezosala na mokili na kombo ya Mangumba mbe eloko penza lelo tozali na esengo na miso na bino tosepeli mingi bakimbangise nyonso tosepeli mingi na kombo ya organisation tupesi bino merci mpe tutondi bino botondi mingi Kimbangise oye Kimbangise oye